C'est le bac, gay, simple, clair, direct, précis. J'arrive dans les games, je suis calibré. Devant la tirette, pas besoin de tirer. Nous l'argent, on sait bien le faire. tozalaka na nsima papa masumu décision eutaki na biso nyonso tu ndenge esengai tolelaka na veledom likama veledom ezalaki ya kala ezali ya lelo te mpo na marti kuna bazali na bamisala na bango bakosala oyo nga na vivre pa shiko eza te natikala omona ngo te ya moke oyo nga namoni moire wana eza remarque epa shiko ya mutakanda ya shiko ya mutakanda na moma tournage akoza obrife so yo bude soit pesi réponse moyo po je pas epeli moto mbote na bato nyonso bakozwa libaku ya kotala émission na biso kitoko oyo epesamaka bongo na Gozen Cinéma TV bosabone massivement na chaîne na biso kitoko bozala jamais déçu napesi merci na Gucci Sinda papa eloko mobala basi moko les caméramans les plus élégants sans oublier notre boss Babi Fifi Misiolo souka na idéologie Nzambe ya ba maman bosabone massivement. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2020 ndeto sala lever ya corps ya ndeko na biso pululu wa ute kotika biso kaka na Gozen TV nde bokozwa ba événement nyonso dans mon intégralité bokozwa ngo po bomoni to bande ko pesa mino déjà bandambu de bandane bandelelo eza lever ya corps eza bongo na morgue ya cinquantenaire nde to kende nango e kozala exposé bongo na stade na biso ya Vélodrome wana sika to ko rendre ba hommage na ya sukapo e kende ko ba ko enterrer ngolobi dimanche na entre ciel et terre na nécropole. En tout cas bo s'abonner massivement quand to lo bakabo se désabonner kuna bo se désabonner na chaîne na biso Gozen Cinéma TV po yangonde bo s'abonner na chaîne na biso Gozen Cinéma TV po yangonde ezo pesa makambu. Donc de gros bisous, restez toujours branchés, vous ne serez jamais déçus. na bandeko baza musika ndeti ba Janifa ya foko ba comédien ba vina nga banani ba ansuzolo baladi chef ba tunyo so ba libanda ba comédien ko ko bana monde tini ouais ba collègue tunyo so ba libanda ba za ebele makasi. Merci pour toi de contact na bango donc solo bango pe lelo baza na Paris place mo ba olala wana ba matanga za na Paris ba comédien nyoso ya libanda ba kutana na Paris ba olala wana lelo de biso beto olala ba panza na lobby tant biso beto ko donc merci na bandeko nyoso o bazawana donc c'est un peu ça baza na moko bondeko bolingo. En tout cas okoki vraiment donc on a écouté ni en tout cas merci Karapenda pour passer dans mon cas. Merci beaucoup. Merci. Eza na Kitambo stade de Vélodrome tolé là on a 4 terrain. Et donc on a besoin de signer que tous ça moko ba artiste et comédien bilinga za Dadi Kitambala zobela on dit que Dadi Kitambala bela bo mwana tete ma okufa te rotonda. Non makamwana nyonso eza déjà on a kokufa mukolo to kota makato ebike na komi na 59 ans mais pour na kokufa ezaka siko volontaire donc posa ba question mingi pa la biso mais to posa mingi ba question pa nzambe mais le ko les ana mokili ya nzambe jour to kufa ka peba makate to lelaka ko lelo to lelaka po mutu ngo akuzonga kaliso voilà mais kokufa ya bojene etungisaka makasi po mutu aza na bojene akufi presque donc pour na un mot pour la famille, pour Tikibana, à Tiki Moissi, un mot pour la famille, Baba de la Kimia.
toyebi ke soki obongisi moto moko oyo aza chaine mpe aza artiste shok ezala makasi mpona mwasi kobongisa le mosusu mama na yo kolela ete ndenge obongisi mobali mpo mobali aza moto banda opartage na ye comme condoléance azaka na kima beaucoup plus akangama na nzambe ayoka biyoka lokati akanga matoi na ye camarade na ye moto akopesa confiance eza nzambe na famille bazoka courage bamitikaka nzambe emo nde moto alingaki mpe asala ye mobeka na ye ye nde moto alingaki mbeko atika biso ane pesa merci chaque année ton contribution. Merci beaucoup. Tomoni la délégation ici du pays municipal na Congo ya tokanisa. Et ça là on déjà le moi le Nzambe to kanisa déjà le na libitara to na Liban. Liban to kanisa. Toza na Liban, toza na Brazza, donc Brazza mobimba mamulina za na kati kuna délégation Brazza et toza na Angola, toza na France, toza na Belgique, toza na Irlande parce que yemo avandi na bien Coco Mangobo et puis dans Londres toza kuna banadi Lumaya, toza na États-Unis, toza kuna na Canada, ba tout vite na pesa donc toza partout. On va tout ça tout ça plateforme base na biso to kanisa ça la barème. Gloire à Dieu, on a fait tout le monde qui a tina libre comme singa ba ko bana libre bino to ba sali pour plateforme to kanisa. Tina Niger vous allez. Tina Niger tout ça na to kanisa. Merci beaucoup pour à part to kanisa. Eza na batusu ba ko ça moi le bon pour na temps où ba passe tout le monde ka Mathieu Mobindi CBC, Mathieu Mobindi CBC azali na biso atira biso te et puis docteur Robert Makala songa ba atira biso te moni ba force soin ça la rapport de tokanisa. Quelques partenaires sont baillés ba Mathieu Mobindi CBC ba na ba docteur Robert Makala songa ba yango ça la force ya fondation. Merci beaucoup la merci. Ok, qu'on festoyer, na maman Olive na Kingakati. En tout cas, moi, je suis dans le désert parce que dès que ça, tout le monde fait, on va couper des colons, on va couper des nambons. Mais maman a soutenu toute famille, et ça n'a pas été pour votre baquet copine. Moi, je suis dans le désert, je suis dans la presse. On a habité à Bandeko, on va finir la biso, on va continuer à finir la biso, on va consoler biso, on va consoler la banque à biso. Mais sinon, le terrain d'entente pour Italie, Makamotali Kitambo, vous étiez tous d'accord? Tous les années, parti et influencer la famille pour que les pour nous Kitambo parce que les bâtis qui fallait la martyr. Mais après, deuxième rendez-vous, on a eu une réunion. Donc vous avez fuite que vous voulez l'ailler, la Kitambo. Pour éviter, est-ce que les gens ça a zui raison ou soit les abinons qui attendent la binonion. Bisonion surtout, tous les cas n'estiment papa masoum. Décision et où t'as qui n'a bisonion surtout. N'engagez pas tout les cas n'a veledom. Ni comme veledom mais ça qui a les ailes à l'été. On a martyr, on a basé na bamisa na monde ça. Donc polémique moko ezate tous les bisonion sont bien. Bati ka otaba confusion banani babundi batu baswani basali boité. Oti ka biso qui m'a pardon. Merci beaucoup. Nous avons un moment il y a la santé. Nous parce que quand les camions
Oyo tukutane na fallait tout jouer ngana jouer le quoi mon bikis déjà ata amitala kinga abi non mon jeune frère en tout cas son a ébisioté dans la montagne abi déjà il s'en a plaisir na ibakio na maimo boye na yo mono le suna maimo boye ça bien battu ba aussi en tout cas c'est la montre que tu es vraiment un artiste et puis non ebiso kaka aux en courage l'esprit au Makayo au créer au s'inspirer en tout cas s'accrocher kanamo et ça le bien et puis kotika art et on a pensé un peu ça le jour à l'émission et tout coûter le quoi mon bikis et ça vraiment j'ai chico pour le pas bête c'était bikis là profiter un peu ça le message chico pour une émission là le mot reproché par les artistes comme les Isaac là donc c'est que message d'abord il comme ici avec atanga kiyo atangi Aïda Abi bossa comme ça la bino vraiment bien mais moi il était en tout cas 2 semaines avant Kufa na ni na modé parce que maintenant on était Afrique du Sud na tout ce là comme on a été il s'est fait que a benga on dirait na on a été na yamba été ce côté on a yé na moninga maman na obenga yo zo yamba ngate mais savez en tout cas na moniteur ka excuse quand des ala donc on a quitté tout vandi na yanzo tout na ile kinde nini mambo sala nini kuna na expliquer en tout cas les jours où on a Azalé un peu énervé, si je peux dire, parce que ndendo solananga, on dirait ça kanda, on dit mais ande couper sanga ba conseil, puis le ba conseil ando pe sanga déjà à l'oben nanga makambo za qui important. Abi abi qui cité langue ça fort, na ça l'effort, na charamo mai parce que yé oyo loba aza victime, yana batu susu ba créelo makambo o lia komela na bango, yana batu susu ba linga ba sanga vraiment pongi pour ba mona yo na niveau ba mona ote. En tout cas, apesenga ba conseil mo boy oyo na bi ke na ko bossa na te et puis le ben nanga nazala nyonso mais nazala orgueillité. Ouais. Espérons que vous respectez bien la parole à Moui. En tout cas, ils allaient qui pensa pour nous, Maloubawana, ils allaient pensa pour nous. Donc, Nazan Ango, Nola Tango, Notambo Ango, Nzambi, Asuna Bisuka. Tu en as parlé. Ça n'a pas passé, mais la dernière la sensation dans le combat. Nazan Ngate, Nazan Ngate, mais. Naozong sama kansi manamoni ki nzamba za bon ye muta salama nazo mo motema oki mais en tout cas le lot que na mort tozo mo la artiste belé vraiment et belé à mingi mais comment artiste ba ye bilambe belé tozo comprendre ba comme ba sapeur ou bien ndenge ni belé ba ye on la sa bilamba to reçoit vraiment de collaborer la mort baza vraiment la mawa kulula bon beau traiter bango bongo ah beau traiter mutamna kana et beau traiter ga bongo bongo ga bongo petit mais bolingo exactement soki muto la excellent ba sapeur pe baza ah so bino tam so bosen sa ba sapeur pe na ba comédien non différence ça de ba sapeur pe ba ye sapeur musani za la excellent ba et loko yo musani na sala donc biso ba artiste tozana bino kuna bongo na musala to la excellent donc soki ye comédien la excellent ba nde amiyebité o nanya profito o nani yazali donc c'est ça c'est que on l'accès directement que vous avez la entre vous les artistes comédiens bon bolingo comme na 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 comprendre bolingo na moté
ça va manifester tout ça m'interview. Est-ce que Poulou Loazaki vivant, est-ce qu'on doit plus chance à jouer dans Poulou? Trop même. Donc il y a Ming. Film et marqué yo. Film et marqué yo tango. Titre né dans perdre mais na yebike to betela au moins mère vie. Donc tableau na ngane ezali mère tableau yango bata poto bakata ko ma vie tambola monde entier. Ezali 2017. 2017. Mais c'est ça va au souvenir. Makas. Nazalaka to zeba mbanda ngane to olela buyi buyi. Donc ezali maman na bon. Donc tu sur ba téléphone ba batala haruba. C'est quoi ba souvenir nini ya malamu yo conseil. Il y a tout moment sur on va aller na tournage en hôtel. Conseil nini vraiment conseil en hôtel par rapport à boulot. Il y a Zambia kat. Mais ba boulot ba ba succès biso da ba boulot ba réunir ba dali bosso. Ba boulot na monde ba sali belé. Donc on a temps manqué. Attends d'aller vivre en respecter la réponse. Comprendre. Donc au moni mutu, vous en a succès mais qu'on négligé était. Oui, vous en a succès mais vous en a orientation, tu es orienté. Il y a un peu ba makamo boya mutu boza na la mutu boale la fort, il y a un peu makamo. Mais ce mot qui succès au ben on pandi et bomayo. Donc ce que je quoi ça ils jouer, so comédie il fait un bango ta poupée à souffrir dans la little. Ce va souffrir après na beta on va kanya na nzoto donc et possible. C'est quoi mauvais souvenir Chico azana mabena appelle malamu. Mauvais souvenir on a vivre pas Chico. Exact. La très monde il y a moké on a la moni moi on les a remarqué. Et pas Chico amutakanda. Chico amutakanda. Oh possible sauter. Dans un moment de tournage à vous avoir briefé sur le boudé soit PC réponse moi opposition ici pas et puis moto donc il côté on a vraiment na roko ça tena baraza bien AP mabe donc côté kanda ya zabu. OK, merci beaucoup. Le reste c'est ça que déjà passé attends le vivre pour la mourir avec la musulmane sauf que la œuvre elle est combien de comédiens on a décrété tout degré mais quand on même il y a des choses à dire comédien on nous ensemble ensemble parce que on a des journalistes c'est déjà passé on va répondre mais c'est déjà passé on a un moment où on est là on a un moment passé même la famille tous les papa professeur dans la mort on a pas aussi quand on a stress les gros à la tête qui est dégueulasse tout le monde est là bien fait en show pour faire la crise c'est comme moi de parler là c'est un peu comme ça c'est vrai l'équipe il y a mon tout ça tous les là on a montré d'abord on a une mystique dans tout ça là c'est tout c'est bouger c'est-à-dire tout respect bakobeta bango kara tokola nazala bobo etikala bongise abani ya miradile efraim nanga mabe mawe mokolo liwana ngai ekozala mawa parce qu'après liwa bana na biso totika ba souffraka to bongo ça fait des années pour liwa za mokano nzambe beaucoup jo lelo to lelo mais tu pas ko bomanga lelo bien pas kufaka merci malgré batu ba kisanga ndoki to ba kisi pona nzembo oyo mais lelo ba ko pesa nga raison merci danger ça tout comme yo so go di kala zanne ko moni mabe moko boye to ko bana ngai ala fikira presque donc comme mananga ya moyo moyo na ye mano makata suka dai na mona niti nazali na déplacement na kopio na kati mara mokona matanga donc loko na kosenga na bandeko nyonso pour les collègues na biso
tolela ye na kimia mwa hypocrisie tokomi nango lelo naotobisa kutu ya gabriela na basere na biso ezala na se namoni mwa batempérature mikolo eza mwa likolo toluka te tokongisa so mokolo mosu ezala so pasi donc tolakisa prise merci mamoya bato bazokufala bango mpena mo ebele peut-être ya chiko te po aza eza na bandongo eza na manenge ebele mosu babela te mosu babeli te mosu mpe boalaki na sala aksida kufa problème nange ezali oui mais tozala mingi na bola eloko nazosenga et puis surtout biso moko te balolengeli ya kotambwisa donc totambwisa bafina biso bien excusez action J'arrive dans les games, je suis calibré. Devant la tirette, pas besoin de tirer. Nous l'argent, on sait bien le faire.